courage, grande sœur Tatiana Cruz. Du coup, ils ont facilité pour père des bébés. Nous avons mon payebi. Et du coup, ils ont courage. Nous avons besoin de mais le lot héritier de Fabrigas, ça passe pas. Je sais pas. Ne ba oluba à cause de ça yo parce non, que je sais pas du tout. À cause de mais oui, on ça audio mo bondo cause na Fabrigas, on ça audio mo mais c'est non, en fait ne ba to ba oluba pour na yo filo. Du coup, nyema combien de fois on oluba ke ba audio on c'est pas moi. Combien de fois Naza quand même grande fille, naza petite fille que na kosa na bon jamais. Même à 3 ans passés, habité que na kosa na jamais na kosa parce que je suis une grande fille. Les gens bali boso que to sola na et to sola ka. Tu vois ou pas? Et du coup, on a bon ce téléphone nanga. On a bon ce téléphone nanga, on a ba milliers ba congolais. Tu sais, on a ba poto, on a ba jaloux, ba zana mboko ba linga fabriquer. Ba linga kete. Parce que ba ça la kinga lokola moi j'ai d'attrape, ba jiba kinga téléphone nanga, ba ça ba bimisa ba audio wana pour ba salir réputation ya fabriquer. Tu vois ou pas? C'est ça. Ce qui fabrique les héritiers ba sola lioté, c'est à cause de ba audio. Parce que les angaïtés mon abimisi na lo bango chaque fois. Bon et ça nga passe parce que nga pe déjà na ça nga pe déjà yala nga. Fauche tous. Oui. Na kin be a. Na kin. Nga pe yala nga ça la fauche. Yo nous allons botate. Non na botate mais ça nga de cette tatana. Kaka bongo. Nga pe yala nga un jour mais les anzambe ntayebi. De koki ko ba ming trop te. Ça banzela te botambola raté ka. Non, au moins nous cambions au bout de ces années. Parce qu'on peut se mettre à Kobima. Tout mon côté, la moitié de la pression. Non, jamais. Nous avons besoin de permettre. Ça permet de te permettre. Parce qu'on le baquet, l'imaginaire qui n'a non. Bonjour fidèles internautes et bienvenue sur votre émission sur la vérité, émission Oyo. Toye la rabino vérité en face comme d'habitude. Merci de la confiance d'amour au PC biso. Merci de vous partager biso. Merci surtout dans ma page Facebook, de vous biso partout, dans mes Instagram. Merci pour notre soutien, merci pour la force. Ba kolo ba page. Et aussi biso chou kana bien, aussi biso chou kana force. Tout ça, nous avons tout dans l'émission. Vous s'abonner, on a s'abonner, vous s'abonner. Ça manque ba force Oyo. Tout ça, bino pour et sa chaîne et sa biso et ça manque ba force de 5 minutes. On a réel plaisir to yambi parmi les grandes danseuses yambo qu'on a biso to yambi le Filomboui on a sali carrière na e pa kabose à l'équipe pa Fabregas à beta pa Robino Mundibu le to zarane à to komani na France na Paris précisément to zane et na France parce que yemi minga za la messe to profiter de PSP ba la messe on a biso mbote to zane na plateau na biso to me ko décortiquer na ye makambo musala na ye to décortiquer na ye vie ba danseuse to décortiquer na ye carrière na ye vision pe ba projet na ye ezani to so na ye merci na ba fanatiko ba Holanda biso merci ba to ba commenter bien pe ba encourager biso ba message na bino ko maka to tanga to répondre raison moko ba force ba réponse na bino pe za moko ba force bon comme la biso numéro na biso za wana donc Filomboui que j'ai dit déjà bonjour bonsoir Filomboui. Bonjour Negenyema. Oui toi. Oui biche. Bien bien. Ah merci beaucoup. Voilà. Filomboui mi qui tout le monde qui dit ba 1 an, ba 2 ans, 1 an. Bah après bah 1 an. Ouais. On s'intégrer déjà des balobaraso et poto faut s'intégrer. Ben oui, bien sûr. Pour ça la intégration, s'intégrer oui, déjà. Un peu. Malé kaka. Filomboui to nto ba carrière na yo, bandi wana da biso ba msuwa di chance Orlando na émission oyo msuwa ba mona o déjà na émission msusu. Mais ba tembusu ba moi parcours no bien ti. Filomboui yo botama mbala mako binaka to ba laksa ko bina to ezaka na mutu mo pa ibisa ka te foko mo bina okoma lelo danseuse ndi to mo mona. Et bon, du coup, Philo, moi, précisément, moi, na ndaku, na botama nango eza donanga, na bandai kobina déjà, na ba église, na ba salle de fête, moi, ba benganga pour na ba mariage, ti, léon na komi pe danseuse, donc eza donanga vraiment na botama nango. Na famille danseuse ça? Non.
nga moko danseuse. Ah ouais. Okoli wapi botami wapi? Nga na botami na Mbujimai. Ah. Na province Mbujimai et toye Kinshasa, tokoli na Bandal Tubangu na côté ya Maizaf. Voilà, justement quand na Prince Kasavu bwana. Siko tango banda ko binga na ba fête, banda futa yo, to banda ko binga na sentiment, to bozala staff, to bozala belé. Ezaka ndeni expliquer biso. Bon, tozalaki na moi chef na biso, ezalaki moi groupe na biso, groupe à danse. Babanda ko encadrer biso pour tozala ba mike, ceux qui ba na posa na biso banda contracter sœur to grand frère moi zaki na biso pour na ba fête, ba mariage, ndezala kaka moi ba église. Voilà. Voilà, mais idole nous ezaka nani na ba danseuse. Tant yoyé tant ozobi na ba fête, on doit déjà peut-être ba Linda, on doit ba Gisèle Yambamoto, on doit par exemple ba Kwiste Poulet, on doit ba Tebele. Bon, ngai idole nanga vraiment ezalaka Mondongo. Ah, Mondongo. Mondongo et Mondongo na Bibisia. Sœur Bibisia, na pesi ba Mbuteska na Mondongo. En fait, tant na banda otala bango ba série ya ba série ya Nzembo nini bakaye Mondongo ba série wana et na banda ko apprécier na banda ko bina dikonga mo pe na ndo ba 15 jours nga pe no fona comme grande danseuse lokola bango. Et on otolobara et salamaka les lope na commis quand même danseuse. Vous avez une relation avec Bango parce que Mondongo passe en France, BBC on en Belgique. BBC tu as une relation, tu sur la, na grande sœur, tu sur la, na y a pas ça un concert, na Zouaka et Mondongo vraiment non tu sur là vraiment trop. Voilà. Mais intégration dans la couple ya Kabosé Zarandeni, vous avez une âge pour s'intégrer dans la groupe ya Kabosé na kenda ki na ba âge ya 15 ans 16 ans. Et comme Fabrica qui artiste moi na ko apprécier beaucoup mais banze munaye mamutu ye bande ko sepel sanga du coup chez Kabosé na kende kapona ye ko la quand même musique na ye ko la ba drum des na ba passage parce que na Villa Nova bazaki dans ba grande danseuse bazaki na ba so ye wana foye ba déjà du coup na bande pas Kabosé bongo na kende na ye ko la apprendre na kende ko se retrouver ya Fabrigas. Kabosa zoko na tan, osala ni po kabosa so binanga nini, osala binanga générique. Na sala binanga générique. En fait, na sala test mo na mutwash. Na betelanga dro mutwash avec biso ba lo loquette gens nango. Facile na binanga mutwash du coup na kota mbala moko bazwanga. Na comme peut répéter na beta des concerts je crois. Na Kabosé. Oui, des concerts. Na Kinga. Oui, na Kinga. Parce que au long pas Kabosé ba longola kio to c'est na eloko ni osala ba ko pas Kabosé na mokonde na milongwa na nga na kima na nga parce que na préféré na ke beta na light music à Villanova. O intégrer Villanova na nini. Bon nga na côté Villanova na ba série na no light music et dans Villanova te na kuta ba vibrator. Oh, kale. Ben oui, na kuta ba vibrator, na kuta ba taboche, ba tout o ba longwa o ba na Villanova tout na bango to beta na bango orchestre moko ba série wana. Ba série ba Yamado. Ba série ba Yamado. Oui, ba série ba Tengama, voilà. Est-ce que eloni sala pour fabriquer ça? Et du coup, et là que ça fabrique ça bon je sais pas parce que ça tombe sur toi les amutu et sa lumière ngana ko luka bulo nanga non na musala osala nini o convoquer fabrigas o combine kana ko ça juste test je sais pas on est ba moko so na zo qui est pourquoi mais na sala test nanga comme danseuse tout nde bazwa kanga ba série ya ba grand libulu voilà yobinani et pas fabrigas na bina ba ozana na bina ba lokolo ya te ya oi tout ma ote lokolo ya manger et na bini na zigida na bini na pinçage non na bi jour o yaka jour ko ça tester jour ko ça tester bina fa pas tengama obina mutu tengama ah obina tengama yo wa bokelanga tengama akota mbama ko. Mais après, au Kindara par Robino, après, ils ont rendu ni salaire qui tika Villanova pour qu'il n'ait pas Robino Mondibo. Bon, il que ça là tika Villanova qui ba tout à l'heure quand on voyage mon Angola, du coup tout ça là moi discussion na sœur na merveille amado. Tout ça là ba discussion des alaka entre nous ba danseuse. Du coup na mona ka ke ba série wana ngai pe de merveille déjà. Ba série wana donne na mot à dire te devant lui. Donc na préféré na longwana nga. Na qui ne place où la monnaie qui n'a pas vous à la l'aise du coup na milongwa na ngapona bongo parce que tout ça là moi discussion mo bekenda ya mango belé bakambo donc na koka ko supporter te et on a na longwa qui
nakende epai ya Robino Munzibu. Epai ya Robino après ton okei bayambaki yo bosali voyage. Ouais, bayambaki nga bien, très bien. Après voyage comme on y a comme pour voyager du coup mbala moko tout concert tout bachaka nga donc nyonso tout nazalaka. Obeta album ni pa Robino. Album. Est-ce que Robino a bien ça album? Un album tant? Ah, single. Single. Na bina na misu et na bina pe na bina nanga. C'est tout hein. Na bina na 2 singles à Robino. Bon, na ba passage dans nyonso sali na groupe ya Kabose, Fabregas, Robino. Groupe nini oyo se santaka et tekayo. Groupe nini oyo sala ki etoyi balelo Filombui, ozala reconnu, téléphone sonné, mon pe na potati de l'eau parfait, to body, ozo pe soutien à bateau. Groupe nini pena oyo. Bon, à part dans groupe ngamo pe na misala nanu, na bande ko nga émission trop bat ba benga nga na sala émission ba internet na omiteka ngamoko ba promotion ngamoko et na ko bina na mais génère ko vraiment na mona na mingi wana na ko ozala vraiment ingratité na mona vraiment na génère qui a Robino Munzibu ya misu na misu et nde sala ke bato pe ba yebanga facilement que Filo parce que Robino fongolenga quand même motema nde bato to ba fongola bato to motema achaki nga wana affiche chaki nga na misu na bisu quand même ils ont 25 millions de vues na internet nde place vraiment na ki ko mona vraiment mais la ville on va payer na bande ko mona nga parce que nga mo pe na bande ko miteka déjà. Tu vois ou pas? Et du coup, dans les clips mon quoi Ozana na lokolo on a manger les wana na mona vraiment mais pas trop. Et ça là pe bino moi genre so mona nte na ba clip et bino leti ba danser c'est elle ba tekiote. Oui, ça fait mal aussi. Clip bozara bino moti bozana ba danseur, bozana ba musicien, yebo pe leader nani tout ya ko aider bino na ba figurant, ba figurante, tout ba linga ba mona donc et déranger pe bino peut-être on dirait. Oui, et dérangeant parce que tout le monde a fan. Du coup, moi, un groupe moko ceux qui baote kaka danseuse moko. Comme moko wana baote kaka na ba clip histoire que baote partout na ba prise mo kaka yé ba ça na bostro et ça la capé bien té. Du coup, ça la capé biso passe mais tout dans la shorté quand même faut tout ça la kaka. Et nga ça la nga vraiment passé. Mais et ça la passe mais ça la vraiment passé parce que na yeba nga déjà je m'en fous. Na mon télé Filombui déjà. Donc vous avez la rappelé na clip ko le gabiso. Eh oui, du coup yo mo faut so yibi ko bina bien na clip wana donc faut zela ngopena. Donc na yibi ke so na bina makasi donc faut ba changa. So ba chiote pour na président du problème. Mais le problème des orchestres na. Ah mais président de ça na peu montage on dirait. Te basala ah, ba assistant na montage. Bazala wana tong mutazo monter bango pe bazala wana ba te cha parti au sala bazala wana. Bakosote bango bazala baloba sala bocha. Voilà. Pas qu'à bosso zoï chance ça clipté. Ben oui. Mais est-ce que le lopé philosophe boti moi non moi si au quoi IBCP a émission comme danseuse abeta na ba orchestre émission ba congolais est-ce que au autorisé moi non doit ça msalo yo ça. Ah bon ponanga ceux qui na boti moi nanga do lobby eza problème té aza moi na yena na choix na ye maman na nyaza danseuse. Moi je la n'a ko permettre ye. En fait n'a ko permettre ya ça na ye mais eza musala ndenga pe na zo musala na ngalokola musala nyonso eza nango musala eza nango problème té ceux qui nga bina même na Congo même awa c'est son choix. Est-ce que lelo est pour ça fier ya aux danseuses? Ben oui dans ça fier ya aux danseuses parce que danseuse et foutangai et foutinga pe lelo dans ça boye oh dans ça pourquoi pas. Parce que na salle là on a ndenge bien na ndenge ya calme ya posé mais là bato musu ba salle on a ba genre na bango bande na bango pe e futa bango pété mais nga na salle on ndenge ya kimia nanga donc naza fier pour na bato Filo au niveau kati carrière pour na bato on pour na bato Filo carrière ezalaki nanu pourquoi pour cela ndeti ba bandiko musute ba danseuse bazwaki confiance bapesi confiance dans orchestre ba ya rapoto bazongaka ba ya rapoto bazongaka mon niveau kati carrière avant trop ko kimana poto niginema na kim na poto te na tikali na poto o tikali na poto kimite oui na tikali mais na zaka villageoise tu vois ou pas kim na poto te na tikali na poto et du coup carrière nanga e katanité nazo continuer toujours carrière nanga na binaka
tout à l'heure on peut savoir ba image nanga bocha bon monde qui dans na ba concert ba gaz ma wete ba yaki na bina na bango ba chez School Emerald et avec pe concert na zalaki na ye donc ba clip et tout ça là tout le temps dans ça toujours na carrière nanga et du coup ba tout on a ba question ba na posa nanga ba yaka ba benga na continuer carrière nanga dans les bons procédure les anines de tout mon aïe Robin ou pas benga kio le big guest pas benga kio ba hero tout ça oui procédure de kandeni ba on bazo benga yo ba foutio caché to zo contacter bango zo ça ba na posa na bina to zo bina no gratos non on a un manager nanga et du coup so ba na posa nanga ba benga ye et pas au contacter nga to solo li ba yokani pe to yokani prix na biso c'est tout mais Robin a benga ye moko tant que danseuse pe na les cacher atalité danseuse nanga pas les cap nanga benga marqué ba makam na bango ba rando na bango moi ça me concerne pas et du coup na kendaki na travailler na y a pesinga juste à payer nga l'art nanga et puis du tout ça dit musa nanga dans les cas mais si mais ne ba lo ba pe pas Robin qui m'a rationné na era mbokani bat balo ba bongo ah non c'est faux na ninga kut na lobelango Cameroun na Cameroun et en fait na ngana lobela ndeti di Cambone okima na kima Robin non na Cameroun Robin a même une fois na Cameroun na camarade nanga Sylvie Sadou je le salue depuis Kinshasa Sylvie Sadou aza collègue nanga to bando travailler ne banda pas Robino et du coup to kenda kina Robino au Cameroun producteur o ya beng saka Robino et du coup après ça kinde na binaki ya sepele nanga et abisinga za na ouverture ya boîte na et dans sur les 40e du crois na bosani ça de moi ba kalele ki déjà et on a poussé na binela ye ndenge ezala toyokani caché s'occuper dans na copine nanga moko bina na koki ko memaye accompagner nga et du coup na accepta ki parce que bon moment wana fabrique Robin ozala ki na ba contrat na fali poupa taki ba yobeta awa na Olympia merci et du coup on a montré que tout en liberté moi bah comment je peux dire moi tant ezalaki parce que hier Robin ba ando ke ne makamna ya yobeta awa nga pe na profita ki na senga passeport nanga et batinde nga bien nanga to yokani caché na producteur wana na kenda ngai na camarade nanga oh bozonga na Robino kin tozongi na Robino ki ba image ezana ba YouTube tozonga kin na Robino après quelques semaines na kenda ngai na camarade nanga on a lobi Sylvie Sadou to kenda na ye et tant to komi wana nde senga ke bat ba comme ba keto kimaki mais to kimaki te même Robino il est conscient avec maman loba après ce que là on est sala ko longa pas Robino zonga super fabricage kasi yango na ndelo kesala ke na longa tant que Cameroun et du coup Robino abandaki déjà ko abenganga je crois et aloba que pourquoi bosali bongo bosengi même pas permission bokei kaka bongo na bise non boss excusez-nous parce que to moneka to senga kio pa ba permission ngo permettre bisoter et du coup to préférer to kende to koma to benga yo to expliquer to s'excuser et ça peut kaka copie à l'art to kaka bongo après to zonga na biso. En fait, le mec il était fâché, bandé ko ba bêtise, tu crois. Nga d'ailleurs comme le bongo donc ba bêtise détini. Genre que bouquet sans permission, bandé moko boye donc ba biloko boka peut-être na bosani do bana bika no ba be du coup nga est choquant na ngai et na ba travailler na ba no travailler na ba musicien na na ba danseuse na bandé ko le canate ba n'importe quoi et du coup moi nga na comprendre que ah OK, c'est bon. Si c'est comme ça, je vais appeler Fabrigaz dans un orchestre nanga aussi. Bon boyanga peut-être parce que zanda kuna na banda kuna de na benga Fabrigaz yemoko na contacta ye na senga ba excuse ba pardon ba tout ça là et du coup comme azarana epé garçon ça gentil vers ba tutu ba bosana na ye makambo limbisa ba tout Fabrigaz limbisa nga na zonga mouvement na Villanova c'est tout dans les bons obengi Fabrigaz yomoko ben oui osengi représenter be excuse Mago ke na ipa Robino Mondibu. Ouais, na benga Fabrigaz yemoko na senga ba excuse comme moi na tout wa senga ba excuse margué na dekonaki na lobaki mabe na n'importe quoi na senga pardon atala ngote alimbisa nga na zongi la groupe dans les bons on a comment pour travailler c'est tout. Après une sous poto. Oui. Apotikali. Na tikali na benga papa na hote. Comment ça ta papa na ngati? Mais tout à l'heure ba vidéo filo. Mutamemi au poto. Oui. Na makamoni so eleka entre en fait na musique to binde fonctionnaka. Ozaki danser ce mot parmi ba danser fait ba tikala ozena 4 na vidéo so na se tromper. Parce que ba danser zo ba kota village ou ba villageoise ba danseuse plutôt ba vandi ba tikala ko bouger te. Ba musube bazaki on ba ba confiance fallait ba voyager. Voyager ngai danseuse ngai filo na kota groupe village ya ba danseuse mususu ba kutanga.
bakuto mais yo pesa aux les celles d'assises qui n'a pas Robino au zongi au trahisa des orchestres non et ça qu'on trahit chacun a dans la chance naïe biso tout aux ndenge moroté tu vois ou pas to quoi ça va danser mais tout ça niveau té tout ça va danser mais tout ça peut ba donc ndenge moroté donc mon ndenge naïe. C'est ça le problème. So ayon on l'obéit après trahison notre trahison orchestre. En fait, ozongi fabrica joana quand notre lo bazar monter malamu. A même yo sous poto mais au comme na poto ba tunyo question lobi ada papa na hote. Non, du coup ni gagner en fait non, en fait Nalina fait comprendre bat. Et Fabrica c'est mon père, asa papa nanga na musique. Na musique, tu vois ou pas? Et dans le bien qui bien l'émission wana. Asa papa nanga na musique mais papa nanga te ke o papa nanga biologique. C'est surtout tu es bio asa papa non biologique te. Voilà. Ce qui batu ce qui batu bakali c'est que le quoi la bat bando zongo balobi bazu yango na ndenga mabeke na lobaki Fabrica papa nanga te du coup non c'est nga ba pardon et pas ba villageoise na ba villageois et beaucoup d'excuses pour na bango limbisanga vraiment pas na bango vraiment du coup et mais Fabrica c'est mon père. Na lobaki on a sens ya mabete na bi ke olandanga maestro que je les salue. Du coup, je t'aime beaucoup, tu es toujours mon père. Et ce qui n'a pas qui m'a bé, que tu n'es pas mon papa, non, tu es toujours mon père. Osa papa nanga, la musique. Ce qui le lo philo, azal le lo na France, c'est grâce à toi. Tu vois ou pas? Et excusez-moi, c'est tout. Hein. Philo, que le lo Fabrigas n'est héritier, ils ont simbaté. Vous êtes conscient quand même que pour d'autres, on a internet, héritier na Fabrigas, ça bien. Mais le lo héritier na Fabrigas, ça passe pas. Je sais pas. À cause de ça, parce non, que je sais pas du tout. À cause de moi. Mais oui, on ça audio mo bondo causer na Fabrigas, on ça audio mo mais non, en fait, du coup, combien de fois on le baquet audio on c'est pas moi. Combien de fois? Nous avons quand même grande fille, nous avons petite fille, nous avons ça, mais jamais. Mais ma 3 ans conscient, habité que nous avons ça, jamais nous avons ça parce que je suis une grande fille. Et ça, tu vois ou pas? Et du coup, on a bon ce téléphone nanga. On a bon ce téléphone nanga, on a milliers de Congolais. Tu sais, on a pas poto, on a jaloux, on a beaucoup de fabriquer. Balinga kete. Parce que ça là qui nga lokola moi je d'attrape, j'ai ba kinga téléphone nanga, ça ba bimisa ba audio wana pour ba salir réputation ya fabriquer. Tu vois ou pas? C'est ça. Ce qui fabrique n'est héritier ba sur la loté, c'est à cause de ba audio. Parce que ezanga yité mon abimisi yango na lo bango chaque fois je jure sur la tête de ma mère tu vois ou pas donc sur téléphone yo bon c'est na mot de passe téléphone nanga en fait téléphone nanga ezaki na mot de passe parce que na un problème ya téléphone déjà et bande ko béguer déjà du coup na longola ki mot de passe parce que eko permettre nga de na za mbamoko souplesse na makamna ko sa téléphone nanga tu vois ou pas ndo mo na longola code nanga mais na yebaki te que téléphone nanga ko bunga et puis na zaki quand même sous les quand même na yebaki te que téléphone na bunga sango donc mais ça ka batunde basala nga basala jeu d'attra basala nga jeu wana mais na yebi pe bango eza gravité nzambe mo mutayebi c'est tout Philo kotika na bino na poto pour l'intro batiko kima kotika na bino na poto c'est ça pe na musicien baza sima na bino banoso na bino ke botika na bino parfois pour ba ma carrière à Fabrigas botika na bino bazo peut-être ba kosa pe bino mais peut-être même si mon poto on peut le vendre au comprendre pe poto est-ce que kotika na poto kotika na volonté na yomoko pesa na batu oyo ba solo na bino botika na poto kotika na poto eza volonté na ngati ni genyema eza pe kaka ndenge lobi toza batu tanto yaka esika moko eza non to yebi yango te et du coup batu bakotsa batu ka mayele batu bakotsa batu ka mayele bakotsa babula mabe sala boye tu vois parce que partout bazala kaka ba jaloux bazali balingaka koloba filo ko tout sala no boye luka fina ngape Nathalie naza mwana mwasi en plus mais bato no bengo quand même naza mwana mwasi ben oui nazo bapel tika na poto ben oui nazo bapel ba musicien ba nani bato ba musicien ben oui nazo bapel mais na kokolo baté quand même nazo bapel mais tant na mona ke ba comme ochanga makamna mutu dans des traumatisés kinga na koma ki de perdon na koma no ba soutenir ça ni nene ko tikala donc to ba misi on benga bi botika ba biso tika na poto on tali so intérêt ni ezali na poto ben intérêt kaka bande ko loba bele kaka c'est quand na poto tout refait comme na poche
Non. Si on a na poto avantage ni omona kotika na poto etake danseuse, ozena métier na maboko, ozena musala na yo. Lelo bon na ebité soko on continue toujours comme ça les mêmes musala. Non, continue, nous toujours, nous continuons, et puis nous continuons déjà, nous continuons toujours, et sué n'angeza na sa l'école de danse. Ah ouais. Oui, ah ouais, sué n'anga pesa na kota pe na l'école de danse mususu na se intégrer, na yeba pe ba style mususu, on a yeba quitter, na yeba ngo, na apprendre, et quoi apporter un plus dans la vie nanga. C'est ça. Parce que bando tikali on a battu sur plus de 1 an, si je ne me trompe pas. Ozo sani na poto. Bon, pour le moment... Pour le moment, ouais. Pour le moment, je fais rien. Non, c'est la danse. C'est tout. Obi n'a pas TikTok. Non, pas TikTok. Même dans ma clip, même dans ma concert. Non, bien là. Parce que pour nos potos, lelo, pour nos potos, soyez parfois nous avons suivi mon candidat. Décision na yo ezani filo. Décision filo. Katsa mutema na yo, ozana ba fanatique na yo. Décision filo. Ba clip, cette fois-ci to monyote na mwelo. Peut-être que nous sungi oji mukanda, est-ce que peut besoin de bonne relation na papa na Fabrigaz le logo CP papa na zonga na sama corona yo et aussi on peut bien danser dans la mukanda peut-être. Voilà, et dans kaka villageoise. Toujours villageoise et nous le but ça va permettre nga na mukanda et pourquoi pas. Ils ont créé ça nga. Na kozonga. Na bina. Nini e manki okuna? Na village. Bafan ye mo pe fabriquer za mankenga et na linga ka trop ba villageois na linga bango to ba mankenga et du coup tout le monde na biso car na ba internet mais ba mankenga mais bientôt ndambe soki nzamba lingi non ça la toujours pene ya fabriquage mwelo tali mwelo oui on dirait que yom to zangia obimone ozangi na mwelo Nigeniema. Mais tout ça, ba générer c'est belé. Et koyaka tout kozala kaka. Ce ba villageois ba singio parfois même sur na concert moko boy. Tout ba mono na clip. Bon pour nanga eza problème ité et du coup nanga na loba moni ndenge lobi so ba villageois ba singinga. Moni ba congolais. Ba zo kama kabu na ba ndenge na bango. Donc comment je peux dire ce que là bamoni ngana fabriquer ba lo ba bêtise ba lo ba ke oh filo kutu boye filo sala ki boye et du coup ba misusu pe ba okeni boye ça fabriquer c'était moi na wana lisusu te parce que na yebi tant uta pa robino fabriquer pe bisaka yote ba yebi saka yepe tu vois pas mais na yebi très bien ngam tokola sanga fabriquer aza garçon moi aza très gentil et aza bien je l'aime beaucoup et nanzimité na ba niveau to komo okendele na ba niveau oyo na ebité soka olimbisanga beaucoup mo ki na ba niveau parce que na yoka ba tindela nga maloba nga yoka ba tindela nga maloba fais attention et fabriquer kuto sala boye sala kuto boye na ko na loba ate maestro za bongote mais na sala pe na bobangi nanga na bangaka ya mope na ni pesaka mais nazaka villageoise. Voilà. Ozana okaka villageoise. Merci na bandeko tout bolanda biso. To sengi na bandeko tout oyo bazaka libanda ya France. Oyo bayaka Paris, to sengi na bandeko tout bazaka na ba province oyo bayaka Paris. Na bana monde entier bazana Belgique, Suisse, ba Congolo bayaka sous vacances, to tourne à Paris. Tozo conseiller bino pe to senga na bino so ozana place olingo kendo za la l'aise. Boîte za moko chez MK Matika Mani. MK le seul congolais boîte to tikala nango. Soko qui au meli ti okobima moto tout no likambo azate okobunda te kosona pe ozate to na deux boîtes ya communauté congolaise na kata France na kata Paris précisément to na Pierre Fit Matika Man na Pierre Fit vendredi dimanche mutabeta kuna misi na biso mo munene abeta kuna na boîte ya Pierre Fit na Champs-Élysées to na boîte kuna o ya communauté congolaise toujours la boîte ya Matika Man to chila bino ba adresse ya Pierre Fit to cheno adresse ya Champs-Élysées soko ye Paris ozana pour ça au beta moi tour au bina au ningana na mer aux la place mo aux no tranquille au meli whisky au meli bière au meli champagne au tranquille na conseil bino bande ko bota libanda boyoka na Panama chez Matika Mani boîte MK club ya kitoko ya communauté congolaise ya wana aux la tranquille aux la très à l'aise à Ambroso
Ambrose Moutabeta vendredi, na Pierre Fit na dimanche. Donc musicien na Ambrose, grand musicien abeta pembeni ya King Kester, abeta la live tous les vendredis na Pierre Fit na dimanche. Pour bandeko ba luka ba pesa okende biso okutana wana biso tout donc les vendredis, samedi, dimanche tozara wana chez MK, soit na Champs-Élysées, soit na Pierre Fit. Donc to pesi bino bokende puis azobeta Fabrigaz le 20 oyo. Dans le 20 il y a moi Fabrigaz na concert live na Kata Paris. Ils ont produit par boîte Nebiso MK, ils ont produit Fabrigaz, Makamoto a planifié. Prochaine émission, peut-être au Chile, une affiche, tu l'as une adresse, place, concert, il y a Fabrigaz et aux autres. Tu sais que les villageois, nous sommes à Lyon, Suisse, Allemagne, Belgique, bon, ça déjà bagage pour le 20 ou le roi, peut-être en vacances. Tu écoutes un abisso, nous sommes à concert, il y a Fabrigaz, il y a live production à Chine. Ah, c'est bon, lingo ça. Baolinga balinga te poani nazaka villageois Fabrigaz c'est mon papa aolimbisanga kaka naozala kaka. Voilà, c'est ça biso bien tozana ba sampa oyo baniki garçon Paris tozana bango tozana masananga Igor bourgeois Igor Fire Basket papesi biso rendez-vous les 13 restez connectés branchés Fire Basket apesi biso rendez-vous les 13 et moi le 13 août soirée avec DJ Lutonadio donc invité ba tout alinga ambiance soirée tout dans les 13 oyo. Et ça samedi tozala na DJ Lutonadio mixé ba invité basé belé avec Fire Basket DJ Lutonadio affiche zawana boji ba adresse boji ba référence bo benga bo sala ba réservation et vous allez show avec Fire Basket. Merci Philo Mbouy na passage na yo eza concept na biso to laxo photo après to analyser on biso mibale merci na Jimmy Chimanga pour de la chapelle Evan Tumba patron na kati en Vex merci na Flavim Panda merci na le tout puissant Junior Bongongo Union européenne merci na Union européenne Junior Bongongo Flavim Panda une fois de plus Kelly Tsumbu OGEPS de Paris Douve Moweni Roi Bilamba na Angola et puis Douve Moweni na bière des stars et puis venanga Gibaye na colonisateur de la SAP na kata Italie merci na réalisation ya master na David Kampala donc merci na Sampa Obani qui na présence ta yo DJ Lutona du maire de Paris tu sais nous rendez-vous le 13 tu sais dans débit rendez-vous le 13 Paris au boucan avec DJ Lutona du soirée mort bien organisée tu éviter bino tout basser boyawana et vous allez chaud Igor Bourgeois mon ami tu peux sur moté la bande tout dans biso Philo Mouitona photo moto là que soit à photo moi genre mais ça dépend moi une partie nango merci de tout appeler sur confiance merci beaucoup photo moi surprise et puis na profiter na pesi banoko tout au bon biso na messe ah ouais donc vraiment ba tout à messe oui vous êtes belé moi temps ba ko vous êtes yoko to kota moi vite fait attends oui Joseph Mputu et pourquoi pas Jojo Lukanda, Berry Lukanda, Glodine Poutou, et pourquoi pas Serge Bola, et Trésor Bakalos, toujours mon vieux, toi-même tu connais, et voilà. Et on appelle si Venanga Patou. Ah, Patou, ouais. Patou, et sans oublier boutique Mouna Swag na Bandal. Balobi boutique Mouna Swag na Bandal molato evandende kuna ba belle fille na ba beau garçon barata rande kuna na boutique Mouna Swag na Bandal. Voilà, merci Zayi concept na biso to la sayo photo après to me ko analysons au biso mi balé. Photo moi genre d'Afrique Kampala bindi biso. Ah ouais? Le grand mopa au Koffi Olomide toujours. Ah ouais? Photo moi bimeli wapi kaka sikoyo. Ah mais Ozaï na ba réseau. Puis bon ah ouais? Et d'axis koni. Bat ba tongo fort hein. Babini. Ezena ondeli po yokutana Koffi olati be sérieux bo ndiro yokutana ministre. Mais ça bossa mboka na bitongo yokutana bossa mboka faut ça olata sérieux quand même. Ezali Koffi mo abengaki yo to yo bengaki Koffi to senga dira rendez-vous. Na yamba qui appelle ya Koffi Olomide, na besoin qui appelle na ya bengaki nga. Et du coup tala que mission on a sala ki na Adolu. Adolu. Et alobaki ndena alobaki ke batutu bana posa nanga soki bazana ba clip ba hésiter te ba contenter nga. Nous allons toujours présent les grands mots au abeka ko benganga to solaki. Du coup to pesa ni ba rendez-vous tout le monde dans la Champs-Élysées to kei to solo ma na biso contrat ya mbongo c'est tout après et ça pour une occasion ya danse kobina c'est tout hein to solo na ni na Koffi Olomide alukanga pourquoi parce que je suis une danseuse c'est tout hein sur le temps bo solo ma solo ba danseuse après tout le monde Koffi a dans ba séance ba répétition
Ah, à Paris, mais tout le monde a ôté, tout le monde va danser, c'est une chose, mais tout le monde a ôté. Non, parce que comment je peux dire, j'étais malade, donc on a besoin qui tentait, il y a cause à ma répétition. C'est ça. Tu vois ou pas? Dans un restaurant. Ah ouais. Ils ont qui ont tenté. Pourquoi pas de Congolais? Les Congolais, ils ont fait pourquoi? Hein? Pourquoi ni gagner ma? Yo mon moni. C'est comme ça, les contrats à Koffi Olomide, il y a une exception. Pas contre. Juste que tout solo li vite fait pour à proposer nga ceux qui t'ont qui mettre année ba concert, ba clip, tu vois ou pas? Ba clip na ba concert à proposer nga na accepter. Mais ce moment là ba répétition te c'est. Donc ça les contacter et là Koffi Olomide bengela kio bo sola ka pour na ba clip na ba concert. Oui, pour na ba clip c'est tout hein. C'est tout. Tous les ba clips. Tu vas voir. Il y a rien. Koffi Olomide aza star ya mboka na biso mais pourquoi pas so na côté na Koffi fona kanga photo. C'est obligé. Koffi c'est une star. Tout ce côté na Koffi va la poster kanga photo na star. Na pe na préféré na kanga. Mais comme le quand même au bat ba kan ça pour non. Moi je m'en fous. Hein. T'es tout ni sur comme le. Et comme il ngati. Mais comme il ngati je m'en fous. Parce que bat ba kan ça ka mabe. C'est normal. Mais quand on a constamment qu'il n'y a rien entre moi et lui. Parce que tout le monde a une boussole, un master, il y a côté de oui, il y a il y a Chesco l'émeraude. Et du coup, il n'y a pas à Louakinga, c'est tout. Tout ça qui n'a boussole, tout ça qui n'a pas Kenen Ambonda, tout ça qui n'a pas Joël Sainte. Est-ce qu'il y a un Congo peut être grande danseuse? Oh, le lot, concept de sélection, tu as moi 5 grandes danseuses, et orchestre c'est différent. Bon, banakin. Les lots, ma grande danseuse. Les lots, ma grande danseuse na Congo. C'est une orchestre. Non, non, orchestre c'est quoi au concept de liste na quartier tout l'orchestre, basana ma grande danseuse na bango. Basana ba philo na bango. Tout l'orchestre, oyo yebi na Congo, basana ma grande danseuse. Philo, le lot ba danseuse pour sa carrière mon laïté. Ba réseau zarani, bo sugaka obino ti au monde parce que femme seule. Parcours le minimum de une grande partie une danseuse c'est bello to yebi na ba beta na ba quartier là, tu ba beta na ba viva, ba beta na ba maison mère, ba beta na ba nini. Plupart ba danseuse ba vie na ba sugaka mais sous femme seule, au monde même sous azanega bongo. Ndenge pena bozaka na ba musicien nde tout monde na bozaki na bina filé comme exemple le lobby na filé par l'entreprise na ye na batina zo bokola to futa ba ngombongo pourquoi tu as bina filé po bozaki ne place moko bo ba misoso bazate te na place exemple moto bozaki ne place moko futa pe ba tout bazali ndeti banani oh ba vibrateur pe à l'orchestre ben oui ba Patrick Beckham bon route ndeti ba Beckham ba parce que yo boy bina filé point c'est na boy te mais exemple tu as bina filé pour nani ba ça peut belé. Donc le lobby on a déjà savoir bah là 10 mètres. Mais ce côté bino ba danseuse bozara na développer tes ala nini na ba gosto beta na musique na biso musique ya Congo du coup ba danseuse vont ba na venir vraiment trop. Mais du coup na évité parce que mon nom doit ma kanisi na comme moi nga na kanisa nga que bon ko kanisa ko tuté nga na bulanga nga un jour na sala ba école de danse nga woni mais quand de danse nanga na makam nanga ba projet nanga mais ba danseuse na biso pe ya Congo pe na ndenge ba koma ko kumbela ki danseuse ndenge moni sko nde mona ke ba leader msusu ba koma ko considérer ba ngoli te ba koma ozoma ka juste danseuse kaka donc bina no kaka yango mona ba danseuse ba suka ka bongo sans venir. Est-ce que oui ba danseuse msusu pe na Congo parce que l'homme na diamba te chimbuk te amela pe masangati ba sala pe ba danseuse ba avez sérieuse ça pe na mobali nga mo pe na dans la mela diamba te la mela cigarette te donc mais la pe quitité à part whisky na mela whisky te biso le bina danseuse mo pe na chakelo monter azape mo sa libala soit pe azape ka soit na mobali moko ça na bango solo ben oui netka marna nga Brenda Rich Brenda lo na pe se moto biskata na États-Unis très calme amela raté amelakate kimia ayebi kutu après ce que toza kutu na ndeti toza shomo ya to kenta mo bois so bokene une minute face afat aloka alemba na ya ok na ye mais elo ni ça la venir na minute amulaité par rapport à musicien bon ayebi te ya mudna mutana ndenge on a cholo ba tout à l'heure mudna mutayebi ndenge akumbela ka vina ni genyema ba danser no toza bo mudna muto ayebi ndenge akumbela vina ye.
lelo mpe boza fier koza pe na congolaise moko neti Jenny alors ça peut fierté lelo bato babinaka badanseuse. Oui, ça va quand même, ça va Jenny eza pe lokumba mboka na biso, ça va. Bosolaka non je crois que nayebi tosolola une fois na clip ya Samarino ayaka obina na kini nga pe na bina pe na clip wana ya Samarino tosolola une fois. style ya bima bampozaka bino na baorchestre to bino mo boyaka na style na bino fo bolata mipende monana mabomo monana na baorchestre. Na concert nde ezalaka bon na concert so chef ten nda lobi ke tolata boye teni oyo donc biso moto topona na biso moto ba obligé biso te hein. Ezalaka nango te ba misi mo babebisaka bino fo bolata boye. Non. Danseuse mo abala za pe na mutuna. Na Congo danseuse mo pena bokina mariage mninga na biso bali alliance. Alliance pendant alliance. Mais alliance vraiment te mais dans la camarade nga to bala tout à l'heure to bala danseuse ya Fally Ipupa. Camarade nga Ozeline Bamba. Ata pour bala. To ba comédie ba bala ka ba chroniqueur ba. Toza basi to bala ka. Ah mais alliance de alliance te. Bino bala ka ba pesele bino ko libala po mape umena nango te. Nigeni ma to bala ka bino ne mibali botana mitula bino ke ba danseuse ba basi te mais c'est faux. Toi ba vrai basi otana ba ndako. Oh. Mais oui. Ah. Moi, c'est pendant que des danseuses. Ah! Oh, non, c'est ça. Tout ça pendant basse. Différence entre la danseuse pas à basse ou bala na basse. Différence de ça, mais tout à basse. Mais n'est pas de mais tu n'as pas danseuse dans la boue. Tu vois pas? Mais ça, et en gros, c'est faux. Tout ça pendant pas danseuse. Danseuse ba bale belé ne ba bachana mi. Tout dans les bale belé, danseuse ba na problème bolingo. Tout dans le problème bolingo. Il va considérer bisoté. Tu vois ou pas? Parce que bah tu as mis tout que bah danser va mi ba de belé mais tout ça bah si oh petit le loso qui lui ba le yé philopé à s'imposer en bas là. Ah. Oh mais non il bisa yo. Muta uta na uti ni memba kwea. Ah. Lezi muta mo na so acho na palais ti mo na ra sidé na ga. Ayi bogi na train. Vrai basi biso ni ba basi en bas là tu na ba parler. Ah. Ben oui. C'est ba no ba tika bon pour ba danser ba tout là na Paris hein. Surtout ba danser za Kofia Kalawan. Bon na ninga mabete mais comme on est pena vanda na John na Palais. Comme on est pena vanda na John na Palais. Te tout ça basi. Botika oza basi ba bona bino neti ba aquarium. Tonton na biso ba congolais. Botika kotana mituna bino ke biso ba danser tout ça basi na bala te. Non, tout ça basi. Tout ça basi pe otana ba ndoka mabala to bali pe to tiki pe ma mutu kimia. Et ça na nka musala. Neti au jour wana ba otongo na messe. Ba zo mi bala batu. Ah putain, arrête de dire ça. Non batu o ba otonga yo. Oh filo amige filo mi bala na biso azo biso mi bali. C'est faux. Neti po luka libala. Non luka te. Non luka libala te. Non luka libala so na bala, non luka te. Ah soke yi. Mo luka note. Oza pena mo so bala. Ben oui. Mbongo ezonga te. Ils ont demandé na bota bana la foyer. Merci na passage na Philo Mbui na Sola Vérité na fauteuil jaune. Merci ningo lekaki. So oza na eloko ko baksa bandeko balandi yo toujours ba clip oza dispo pour na ba clip ba concert ba playback ba choper ça la mara. Toujours. De toi na chomo les 13 so pour go poster au bini na yo. Problème tembo na bino kaka. Manager ezana. Manager nanga. Olunga do manager nanga. Mais faut ba benga ndé. Ba benga manager, faut ba benga na yo. Faut pas bien alors ngate, ba benga alors manager nanga. Non le belay après. Après. Tu remis na chouka mo ba remixement sur ça. Bon du coup on peut ça ba merci nanga na batutu baninga déjà nga ba fanatique nanga déjà merci na Iva Kabangu les mamans des garçons des brillants que je l'aime beaucoup et il est vraiment là c'est pour la mine ba conseil na ya pesaranga et pourquoi pas Joseph Poutou et pourquoi pas Jojo Lukanda et Berry Lukanda, je vous aime vraiment. Et Trésor Bakala déjà, qui encore bon. Ah, pourquoi pas mon ami Leslie Chai, toujours. Voilà. Merci. Na bobo question sur etikali à part Kobina, oza tuna dom nini na kati na msusu kuma pe banzembu, toi pe lo mo pesa. Na danse, na pesa danse na ngamo na Villa Nova. Danse. Kanga pe.
Kimbolo koso. Ah, Kimbolo koso, c'est danse non. Danse nanga? Ouais, na musuni. Nani misusu. Na vila nova. Non, même pas. Oh, pesa ka yo yuta pa non. Na pesa ka ba danse na ba clip eza ba benga na pesa chorégraphie ba coré. N'est-ce que c'est à part Mbolo koso pesa na vila non. Na pesa pe na bosani. Bossa indeni biloko na mo pesa. Na bossa. Tout le monde est merveille, ba on proposer nzembo pa Fabregas. Et yo za na donc wemba te. Non. Na kana pe na do yema menga lingana ko yemba te. Oza na voix wemba. Ko ba Shakir banano ba yemba ga. Na voix, oui. Na voix. Ndesi ni yoko sela biso. Na yemba siko na plateau? Mais oui. Mais oui, oza na voix. Il faut ba tambola na. Et voix ngwana zolo ba ditu lutona dazana. Non, voix ne dans zika. Na Jiri. Voix ezo zika. Hein? Voix ezo zika. Merci na passage na yo, ningo le na fauteuil jaune, merci na ndenge bato bolandi biso oza belé, merci na. Et na bosanité Christian la Coyote. Christian la Coyote, on est toujours. Donc on est là. Voilà. Merci na passage dans la fauteuil jaune, merci mande ko tout balandi biso, restez connectés, branchés, toujours une émission na sur la vérité, place au to la bino vérité en face, c'est ça qui invité na biso, to yambai na mukola lelo filo ombui, boyo ki ndenge to décortiquer to causer na filo ombui. Prochainement, tu habites sur une émission sur dans 16 nids, parce que tu le rappelles, Bino. La bonne sanité, Sampa ou Banik. Sampa ou Banik de Garçon Paris. Voilà. Je t'ai salé. Toujours. Voilà. Bah, rendez-vous, il y a un calendrier, il y a un show, il y a un concert pour nous. Pour nous, il y a un face. Bon, du coup, moi, je suis là. Pour nous, calendrier, il y a un concert, il y a un show. Bon, pour le moment, il y a un concert, il y a un show. Mais ce qui est, il y a un libre. Mais les cas, comme il y a un peu mois de temps, les cas, comme il y a un Tatiana Cruz, à ça, fausse couche. Ah oui, désolé. Souhaiter, puis moi, courage, grande sœur Tatiana Cruz. Du coup, ils ont facilité qu'au père des bébés, nous avons Mokwayebi, et du coup, nous avons courage, nous avons besoin de donc beaucoup de courage. Nous avons besoin de et ça, là, qu'on est au monde qui a mon moi aussi. Bon, et ça, on passe parce qu'il y a déjà un salle, on a déjà un fauche tous. Oui. Nakin BA. Nakin. On a payé la salle fauche. Nous allons botter. Non, on a botté, mais ça, on a des salles Tatiana. Kaka bongo. On a payé là un jour, mais les gens ont bien taillé. Donc, on a mis trop de temps. Vous avez dit que vous avez raté par exemple. Quel banzela? Non, on dit que quand on botte les Nzambe, ba kotika okosela baduki ya kobima. Mutu moko te na mokila leki Nzambe na pression. Non, jamais. Nzambe soit permettre, soit permettre. Batika olobake abimaki na nana kinga non. C'est Dieu. Donc beaucoup de courage ma sœur et nga payé langa déjà. Pas solo ka nga pe pas nga pe déjà langa na yebinde salaka. Ba courage kaka Nzambe moko yebi. Zalaka toujours motema ya okita Nzambe o peso sumususu. Bosimba ba kisi ba danseuse. Qui c'est appelé Doliprane des arts? Non, bah qui c'est pour la protection peut-être comme médicament. Je sais pas. Non, bah camarades. Je sais pas. Mais il était il va beaucoup de malade non terre. Non. Non. Bah toi aujourd'hui, bah région Londres. Du coup Instagram nanga zali, page Instagram nanga Filomboui, page Facebook Filomboui toujours, TikTok Filomboui, donc partout na ba réseaux sociaux au bat basalaka, donc Filomboui donc tout en postant nanga au contenter nga, tout en postant clip, dans la posta pe ya figurante déjà ba clip ya rumba, tout au chorégraphe, pour un clip, je suis là. Voilà. Merci na passage na yo encore une fois de plus Filomboui to komi na suka émission. Merci mande koto balandi biso. Merci te mande koto bazaki belé bolandi biso. Merci na bino to kutene bino mbala sima soki Nzambe azonite. Merci. C'est bon. Na otcho na kati.